tosala na bomoko boye te. Epaka sankindunia. Epaka sankindunia. Epaka sankindunia. Monokere yankindunia. Monokere yankindunia. Mibeko misala. Papa oye. Papa oye. Oye, oye. Viman, vous. Volontaire oye. Volontaire oye. Volontaire oye. Oye, oye, oye. Bolingo mibeko misala. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo, papa nzambe na biso bana yo ba volontaire to ye papa pona kokumisa mokolo ya lelo ya le 12 février ya papa Kulutu. Tala bana yo ndenge bazali ko sepela pona mokolo oyo papa. Yo moko yebi ndenge mokili ndenge komi. Pasi sa ndenge komi kasi zo komi pesa butu moi pona musana yo papa biso tozali poche na yo. To ye pona mokolo oyo. Pona kokumisa yango papa talaka ndenge tozali tala ndenge bana no bazalaka mingi baye mingi te pona nini pona tinaka ya ndenge mokili ndenge za kotambusa biso yango to senge pana yo papa Simon Kimbangu kyangani Molimo Santo papa kanisela biso papa tozala bolingo makasi pona kosala musala na yo kasi talaka ndenge mokili ndenge kotambusa biso yo nde kola mokili yo nde ndako bongisa mokili papa biso pe do bonga to saila yo sengo nyusu to zalaka nango yango to sengi na yo papa na maladi makambo ebele kokufa talaka ndenge mikolo yo mbala na yo ndenge baziku na likamba ka to sengi pa na yo biso zali na esengo kaka ta likambo wana ekweli to na esengo yango to sengi pa na yo bongisela biso papa Simon Kimbangu kangani papa bongisela biso yango wana to ya pona kokumisa yo pona kosanzola yo pona tina feti oyo sibola kombo tata mwana pe Molimo Santo. Bangisme oye. Oye. Bangisme oye. Oye, oye, oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye, oye, oye. Volontaire oye. Volontaire, oyez. Oyez. Volontaire, oyez. Oyez, oyez, oyez. Bolingo mibeko misala. Eunui. Embazier. Luya Kului. Yangalala. Esengo bien, esengo ti. Qui se voca, qui se kui. Tsai voka tsai kui. Noele. Merci mingi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pa volontaire bana ya papa Kulutu esengo bien esengo te. C'est vrai
toye pa ya nzambe na biso toye po tosala misala namoni Congo Brazza tozali Congo Kinshasa tozali Congo Angola tozali totie pa na ipai Europe batidi délégation nazane sengo mingi Monique musale ko salama pona zotanga kuna ba bongolo balemba ba matete ba njile ba soyo ba bombo makala ko kene mama mwi aye oye banani volontaire ye vraiment moto epeli awa tokazali aïe. Oui voilà tomila qui c'est pas papa Kulutu bongo bien bongo te vraiment esengo naza nango nayebi te pamba te tomilakisi ke matei bapapa bazalaki kopesa biso toza kolandela yango et surtout Yelusalemi na biso na mokili mobimba boko kozala ba ville ya ndenge na ndenge mais soki boza na Yelusalemi te tozali lokola ndango bongo bien bongo te kasi toza na Yelusalemi evandi tata nzambe koro Yesu tata molimo santo kamba oye kamba oye kamba oye ngate mdalobi yango bino moko bolobi yango sino te tokotonga bie tokotonga te tokosala bie tokosala te nayoke etikali nango moke bolobi tofongola te etikali nango moke volontaire oye volontaire oye nabi ke pa bo uti elobaka mama ya kasavu devazo pour defi mingi volontaire oye nzambe akofuta volontaire oye na 21 ya alobaki mbongo na ngai bato alors tango bopesi iya kozongisa pamba te biso moko nde toza kotonga lingomba ya tata molimo santo ngai naza kolandela kaka bambongo na bino wana nakotika te volontaire oye ngai nakokende pa mosusu te kaka wana kaka pamba te ye alobaki ya likolo ya banani
ya sempe banani toko sepela bien toko sepela te bon nga nalingi volontaire ayembelanga nzembo touti mosika attaquer 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 yo soki opesi ye nzela te midi
Alors, et tumbezala qui m'a cassé. Mais, le kuta. Togolonga bien togolonga terre. Volontaire, oye. 37 000 familles. Papa, on est passé. Balobi, bako sepele sabiso. Vous ok, hein? 2007, il y a démarrage. 2008, na katia misala. Ngana lengi to kokisa. Oyo tozo 5. Eza plan ba papa batikaki. Soki na avandi anemo bimana nkamba pour un souci wa. Pour batu bakomina. Presse mokolobi tolingi to ya. Tolingi to ya na bibozela nano. Nano kokisi makambo oyo te. Biro yango wana. Polandi oye tikali ya mike to silisa yango po ikamwe komi pembeni pambate Nathalie 51 2001 et puis ça combien 50 ans hein? Un temps kokaki poto pesa sango ya tata Simon Kimbango na mokili mobimba. Oyoki hein? Tokozela lisusu te. Pour retard ezala te. Soki tozo kolandela likambo wana na yebi ntina. Pamba te Bethlehem ezalaki mboka moke. Lelo soki oke kuna. Et comment ville te hein? Et bongo mboka ya tata Simon Kimbango. O batu bakoya kotala. Etikala kaka boye. Moni place ngana zali. Komoni sikoye hein? On a le week-end à Zana et secondaire to banaki très bien. Très bien, pardon, il y a 3 étages. Donc, batu bakokota. Nengue to ye la kana le 6 avril, le 8 juillet. Ba place musu je kotika la nango. Po batu bakokota. Donc, tout le monde amphithéâtre etikalisima. O eko salama awa ekoleka. Boyoki hein? Togolonga te. Volontaire ye. Yango na lobaki devazo. Iye moko kofuta, hein? Alors, vraiment 2008 le 12 février volontaire nde afongola kanzela titsa déjà mon colonie lelo nga pe na ba coupe na sali prêt na za na retard bongolo ye boye bake na ebite bumbo ye njilo ye Mama leki oye. Tatu yo mugani. Kinshasa. Kingasani. Kingasani oye. Mais attention. Bakongo ye. Tango na mona kimino la sepela kimi oya ki belé Brazzaville oye Angola oye Angola vi nazo banga soyo pambate jeteki ya soyo tango yaki wakatanga fuiti akimi soyo oye Mana masema betu mama. Togota. Banani? Binza oye. Oh. Ngaliema. Kimateko oye. Njilo oye. Ngaba oye. Maluku oye.
là où il est. Bon. Allez. Volontaire, oyez. Bon, tu y qui vient en les coquilles, autokende, 9h déjà, va sonner. Tu veux dire que les réunions vont les sacabat. Si vous laissez déjà, il y a un to silisi. Na komba tata mwana pe tata mwalimu sana. Amen. Amen. Tusama. Munazola kwangese ye mwana mwanda velela. Tata nzambi mfumu Yesu nge tata mwanda velela. Unu ilumuka nkembo kia kese kia lubutuku wa sedieto. Yani waweza kutukula. Kalima mingi bakutusongele. Nzila ya moyo ya luvuruku. Bika lubutuka muntima mietu. Talampasi. Zinvita. Malade. Malema. Le foie le sac de l'autoban. Tukatula maonzo. Tukukembelela. Tukusanisina. Lumbuke mvimba. Tutulio kyo mumoko mabele. Lwatulunda lwatukema mpasitwa sale salo. Yindula betakuiza munanzila. Yindula bana babaki de sumbula. Warana mavimbi. Bakutulwa kila mpetwa sala yao kisalu. Bentuati. Bubusi tukuba mamakota munzo ya nzamu. Kala beto, ye beto, ngachukule mfukololo. Munankumbwa se, ye mwane mwanda vela. Amen.
Bomba mi beko, mwana nanga.
kufua ba prière me kufua parce que cela fait que kwenda faire la prière kima yena kela kupesenge yako na kujenenge luntu yani me kuza butuka na 1914 samona ngena munu yani kuza ku récupérer fumu Yesu me kufutuka tiaka samu kaka na ngena munu samu yani kuza ku récupérer yani cela fait muti ina yana kusalaka la kifani fani ayandi yani kuzwa atandandu vela kidumbu yina yani ku récupérer beto batata na ba mama bubu yayi betu kena nkizi ya mwana ya nzambi mekubutuka kilumbu ya bubu yayi esi yani bekubutuka na banchime ya betu wapi ntima yina yani ke kubutukila yina betu bekusala ba encombrement yani bekuzonza pesa munu yenzo yina ya munu ya kufana kaka ya munu mukuza kufana na ngesa muna kudirije nge mebetu mebaka babiula betu metula na kati ya ntima mama kiufuke kukwenda na betu nina ngena munu pole kufanaka ntuma ya mfumu Yesu mengena munu beteke ntuma ya nani umemanisa kuna na kumbwa tata ya mwana na ya mpevi ya longo betela mtisambili sedie to jina mwanzulu bika mkumbwa kwa zitu swa kimfumu kyako kiza luzolo lako la vanga matoto bonso muzulu jakwe tukalumuka lumbu tuvana lumuti tuyambula mfuka zetu bonso tuyamu tuvuire mfuka kututwala ni mpukuno katana mkwayambi kadiki mfumu kyako ngolo nkembo yenzitu so ya munamvu ya mvu amen. Umwana nzambi kutuizira fulu beto ngabya kubamene Yeah.
Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, Messieurs les représentants, chefs des secteurs, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'organisation mise en place par Papa Simon Kimbangu Kiangani, les manifestations des dates importantes de l'histoire de notre Église sont confiées à des groupes, mouvements et associations qui les organisent à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ainsi, la date du 12 février de chaque année a été dédiée aux volontaires kimbanguistes du monde entier. En effet, 12 février 1914, 12 février 2008, voilà bientôt 94 ans que naquit dans le petit village de Kamba, Papa Kisolekele Lukelo Charles, premier fils de Papa Simon Kimbangu, de son union avec Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. Si historiquement, cette naissance coïncide avec le début de la Première Guerre mondiale, mais du point de vue spirituel, cette naissance marque pour nous kimbanguistes le début du processus de l'inauguration du royaume de Dieu sur terre, royaume enlevé de la terre d'Israël et donné à une autre nation qui en produira les fruits. Toutefois, il suffit de rappeler que son nom signifie retrouver ce qui est caché ou perdu. Durant son enfance, Papa Kisolekele, que les kimbanguistes appelaient affectueusement Papa Kulutu, a vécu à côté de son père. Ainsi, il a pu assister à de nombreux miracles opérés par Papa Simon Kimbangu, dont notamment la résurrection d'une maman morte depuis 5 jours en provenance de la cité de Ntumba, l'hypnotisme des sorciers qui s'étaient réunis dans le village de Kimiala et tant d'autres. À l'âge de 7 ans déjà, Papa Kisolekele Charles fut jugé au conseil de guerre de Tisville, puis relégué à Boma, ceci pour avoir témoigné en faveur des œuvres spirituelles de son père, en dépit des intimidations dont il fut l'objet de la part de l'autorité coloniale belge. Après ses études à la colonie scolaire de Boma, il fut engagé dans l'administration coloniale où il exerça les fonctions de commis à la satisfaction de ses chefs hiérarchiques. En 1958, il fera partie de la délégation congolaise qui se rendit en Belgique pour suivre une formation. Cependant, avant son voyage, il fut interpellé en Kamba par sa mère, Maman Mouilou Marie, qui lui demanda de rappeler au roi Baudouin Ier les engagements convenus avec Papa Simon Kimbangu. Comme le Seigneur arrange bien les choses, à l'issue de cette formation, Papa Kisolekele fit proclamer lauréate de leur promotion. Et c'est grâce à cette distinction qu'il sera reçu par le roi Baudouin Ier et il en profitera pour lui rappeler ses engagements. Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, la doctrine de notre Église reconnaît l'existence d'un Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Les 3 fils de Papa Simon Kimbangu incarnent la Sainte Trinité et Papa Kisolekele est considéré comme Dieu le Père. Ses nombreuses contributions financières en faveur de l'Église sont pour l'édification, le place comme premier volontaire kimbanguiste. Voilà pourquoi nous saisissons une fois de plus cette occasion pour rendre un hommage déférent à son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a bien voulu décider dédier de cette journée mémorable du 12 février aux volontaires kimbanguistes. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Chers frères et sœurs en Christ, que pouvons-nous retenir du groupe des volontaires kimbanguistes à qui cette date est dédiée? Le groupe des volontaires kimbanguistes en sigle GEFKI fut créé en 1980 à l'initiative de 12 mamans chrétiennes kimbanguistes qui se rendirent de manière volontaire aux résidences de nos papas en vue de donner leur contribution matérielle et financière en dehors des structures organiques de l'Église. À l'époque, le groupe qui n'avait pas de nom fut appelé successivement Arbre fruitier par Papa Kulutu, Bankwalu Zololwambote par Papa Dialungana, Bamama volontaire par Papa Diangenda Kuntima. 28 ans après sa création, ce groupe, initialement composé de 12 mamans, est devenu un groupe important avec des représentations en République du Congo, en Angola et récemment en France. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous ne saurions terminer ce discours sans pouvoir souhaiter nos vœux les meilleurs à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'à toute sa famille pour l'année 2008 qui commence. Enfin, le groupe des volontaires remercie une fois de plus les invités et membres des différentes délégations pour leur soutien moral et matériel pour la réussite de cette manifestation. Que vive Papa Kisolekele Lukelo Charles, vive le groupe de volontaires kimbanguistes, vive le spécial 12 février 2008, 12 février Oye, 12 février Oye, 12 février Oye, 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 Papa Kisolekele Lukelo Charles Daniel, premier volontaire. Je vous remercie.
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso ya mokolo ya lelo ya mbotama ezali kambo ya esengo même kutuna ba famille ezalaka ete mwana botami famille mobimba komena esengo surtout ezali que Nzambe abotami kati na biso sengo ya koleka pamba te tozwi oyo aye kobikisa biso tolandi mate ya mama te biso kitoko tobomba mpe tosalela yango biso bato solo Nzambe akaniselaka biso ntango nyonso koya ya tata Molimo Santo na 1887 le 12 septembre mokili bayebaki ete na Afrique likambo eye kuna bato mayele basali tu balandi bayaki komona wapi awa na nkamba bango bamonike likambo ekomi na nkamba bango pe baye kotonga na gombe lotete baye kotonga pe na gombe matadi elembo mpona koyeba eske ya likambo yango eza ya solo bango moko pe bamonaki ete eza ya solo wana mosala nano ebandi te na 1910 bato mayele balobi étoile oyo ememaka bukonzi ememaka richesse ekomi na Afrique balandi étoile wana ye moko tata Simon Kimbangu alobi na 1918 na kobotama lisusu kasi avant tokoma na 1918 na 1914 la date ya lelo papa Kulutu abotami elembo makasi nini guerre mondiale itumba mpe ebandi na 1916 botama ya papa Mfuma Mbanza papa de alungana na kati na guerre emonana ete oyo likambo ekomi na Afrique na mokili eza ya ndenge mosusu na 1918 botama ya papa Mfuma Longo bitumba ye kosila fete bisika nyonso na mokili mobimba fete ezalaki bitumba esili Nzambe alongi kasi nini elandaki satana asepelaki te babwaki maladi awa na Afrique ya makasi oyo bato bazalaki kokufa kufaki mingi lakisi ete mwana wana oyo abotami ifo akufa me Nzambe azali makasi eloko moko esalamaki ezalaki te ezala na papa Kulutu ezala na papa Mfuma Mbanza ezala na papa Mfuma Longo tala kaka nakala na ntango ya nkolo Yesu abotami mokonzi asepelaki te alobi na bato mayele bokende kotala ngai mpe nakoya kotala ye eske ezalaki na motema malamu ezalaki na motema malamu te ange alobi mama tata kamata mwana kimisa ye na Egypte po mokonzi akomi na kanda ya mabe kino nkolo Yesu bakimisaki ye na Egypte tala na ntango koya na bapapa bamaladi oyo babwakaki bamoni ke bakozala lisusu te bakufi me Nzambe azali Nzambe bakufaki te yango wana ntango wana soki ye na nkamba mobeko ezalaki
manga kolia te po ntango wana ezalaki biloko nyonso babebisaki yango. Alors Nzambe aye kati na biso tomoni pardon misala oyo bapapa basali batata bateyi na discours tolandi ndenge papa Kimbangu alobaki na papa mwana na ye papa Kulutu ke yo kosala na leta asalaki mpe na leta me ntango nyonso mpe faki na Belgique oyo bango bayokanaki mpona bokonzi na biso eya na Afrique babondi etumba wana eya na Afrique misala mingi batata basali ebiso tuza kolanda mateyi na bango ndenge papa Mfuma Longo alobaki ete mateyi tozali kopesa bino maloba wana bobomba mpe bosalela yango oyo tolobaka mokolo wana oyo tolobaki lobi oyo tolobi lelo oyo tuza koloba mikolo na mokolo bobomba bosimba bosalela yango awa boyetu ye banani bazali kobomba maloba ya batata na biso pamba te yango mutu kopesa biso bomoi ya seko ya libela likambo mosusu ezali te lelo soki obosani nkamba obosani batata misato wana obosani mpe ye moko papa Kimbangu to bamama Mwilu kobosana nkamba te pamba te oyo mboka ebotami papa Kimbangu oyo mboka pardon ebotami papa Kulutu papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda Kuntima okolukila bango mboka mosusu te eyo soki obosani nkamba oza mutu ya kobunga po balobi tolanda bango ndakisa kolo Yesu ntango ayaki na mokili alandaki bato oyo toyokaki bamosusu ye moko mutu abengaka bango toloba ake kotala bato baza kopeshe na bango kati na bato wana Petelo azalaki Pierre tango mosusu bakozwa te me soki kolo Yesu alobi liloba mokolo wana ifo bazwa mingi. Alors alobi na Petelo landa ngai Petelo ntango ayoki likambo wana esali epasi nga mutu naza na famille naza na mwasi naza na bana nalanda yo bakolia nini kolo wana boyi na ye ntango nyonso kolo Yesu akoloba na ye asali neti kondima akosala ye soki nalandi tata oyo famille na ngai ebebi bakolia nini ozala pasi famille na ngai po oyo nasalaka yango nde nabokolaka bana na ngai na famille me nkolo Yesu mpe alembi te ye alobi Petelo nalobi landa ngai tika kopeshe bambisi tokende kopeshe batu kino Petelo motema elembi alandi nkolo e biso tuza kolanda nani nkolo tika kopeshe bambisi tolanda nkolo liloba yango wana tozali na kati na nkolo na kati na misala na ye totiki nyonso tolandi bango mpona kobikisa molimo tozala bateyi monene ndenge papa Mfuma Longo aza koloba ete ntango ekoki eza likambo na biso tosimba yango makasi tobwaka yango te tote ya mokili mobimba mutu moi tuza kolala te nkamba alobi nini
kamba misala nini ezali kuna wana nde malamu penza ponga na lobi tata Kimbangu oyo ezali mboka na ye bapapa ezali mboka na bango totonga mboka oyo po mokili mobimba bakoya awa nayebi te faki ou bien jeteki makanda mamo mafweti kuzikutaka na ku Yerusalemu nayebi te jeteki soki azali malgré eza na Kikongo soki azali te azali nzembo wana ntango nayokaka yango makambo etikali so mosika te mwa blocage ezali wana pamba te bapesi biso ntango totonga tozokoluka moyen eza kokoluka te ntango mpe ya crise bapesi biso totonga Yerusalemi ngai nazomona bato ndenge bazokomipesa pression kasi na maboko vide bokanisaki nga nayebi te me nayebi alors toyokana nzembo alobi nini ntango si ekokaki nango ale soki asilisi faki nde akobeta anime
Merci Jeteki, merci Faki. Ezana ki Congo. Mais elobi ke temps aussi ekoki. Tokozela lisusu te. Yango wana tozokoloba ete na lingi koyoka te kuna bakimbangiste basali boye. Babebisi to basali boye. Papa balobi tokote ya mokili mobimba. Angola lamuka, Brazza lamuka, RDC lamuka, wambate kilo ya mokili mobimba ezana maboko na biso. 37 000 familles. Ah, na Brazza bakanga maki, batindi bango na Tchad, na Bangi, na Kinshasa. Na Angola bakangami, batindi bango awa na RDC, kuna pe badiokoli bango. Awa bakamati bango nyos bamimi bango na likolo. L'accepté ozana zela. Siko tango ikoki. 2007 il y a démarrage. Pambate na sanza ya avril et suki ezaki le 26, suki le 27. Étoile mususu monani. Bato mayele balandi. Ezu direction wapi et Afrique centrale. Et ko telema na yebitu suki telema ki wapi mena RDC esikani tuluka. Et ko sala na sanza ya me et ko telema awa. Ngomo balobi ai likambo monene. Bongo tovanda kaka na ndako totonga Yerusalem te e makambo nyonso ekomi pembeni. Lelo so nalobi ke Israël mukanda yango invitation boya bakoya boya te. États-Unis bakoya mbango bo babengami kasugi natali tozanana pasi kasi likambo eko katana ndenge nini nani akokata yango volontaire tozana esengo pambate pasi na période ezalike toluwe mituka tosombi biloko ya kolesa nkamba toye kosasusu ntsinsani na eloko na yo ya kolia na nzela tala monta ngape na yo kubakisa $10 pasi me nzambe akofuta po ekobimela epai mosusu te kakawa na maboko ya tata ezangi na eloko te. Maboko ya nzambe na yo etonda makambo nyonso tobosana te tomema sango ya malamu toyebaka ke kamba eza kotongama ndenge nini pesa na nzambe na yo kokanisela yo tokozonga awa tokosala ya 2009 tolekisa lisusu pambate makambo bandi komona nzambe alobi tango ekoki zosala nga pasi pona bandeko kasi botiaka biso mpe na mabondeli tomikitisa bandeko boyebi na libuma papa kurutu na libuma papa mfuma dongo na libuma papa mfuma mbanza senge tozala esika moko ubosanaka biso te na mabondeli biso nde tomikitisa tolanda lingomba alingi nini petelo fungula ya likolo pe ya se na pesio ekangamewa na se kangami na likolo efungwame na se efungwame pe na likolo likambo wana nde tobosanaka libeko tobosanaka yango mingi tango kufi yo kokende kuna okoloba lisusu te o bakolobela yo o batikalaka
mutu abozwi na Lazare mutu abozwi aleli tinda Lazare akenda koyebisa bango te Moïse aza kuna baron bazali kuna soki bayoki te bakoya komona pasi wana totangaka Bible malamu pete lofungula yango malgré mpona kozwa ye ezalaki pasi file tika yango papa Kuluta alobi na récupérer bino na bwakile bino file to récupérer bino ezali kama monene oyo esalaki kolo Yesu papa Kuluta ye koloba ngo na ye ko récupérer bino yango wana batata bamama tozala makasi. C'est vrai, musala tata nzambe ezali pasi monike bapapa bazali lisusu te biso tokosala na biso susu te tokosambela lisusu te mpo ya bango bakei mi wana te na 5 mois tomonaka foto oyo na batriko tolataka bango misato batelemi esika moko likambo ya papa Kuluta ya lobi ngai nde nalingi nakende ngai nde mutu ali boso naza kokende bino bokolanda nsima bino baleki papa Fumalongo papa yalonga aya tika makambo wana tokenda kosolana na ndako bamonike biso bato toza na mpasi mingi bakenda kokata likambo yo na ngai nde bakokatela likambo toke kokanga likambo po solo emonana na mosala oyo osalaka bafinga mingi balobi na bango makambo mingi yango papa Fumalongo alobaki te bisengo oyo koyela bino nga na kozala te me kosala nga pasi fale nazala me na kozala te bisengo ya mingi nzambe abongisili bino me na kozala te kasi na molimo nde bango bakosepelisa biso bamosusu te bakofongola porte ya bisengo kasi condition totonga Yerusalem Fumambanza aza koinsiste Yerusalem soki bomonaka nga ntango nyonso nalobaka eza likambo batikelaki biso bato bazotinda biloko na bango bamosusu bino kaka nkamba bino biso atokolia te toyokaka ata elobami wana wapi ekokoma bablocage ezali oyo elobaka papa Batando batobia bangesoni nkubuya saraba bato misato oyo baza kofrene Yerusalem ya kala etongama te nakanisa mpe na ntango na biso bazali balingi te Yerusalem etongama me balobi ke likambo ya motuya toza nango awa esoki totongi te ntango nini likambo wana ekosalama batata bamama esengo nde eleki mingi na koya na biso na programme toza nango po toyeba epa tozokende likambo nini toza kolanda po tobatela likambo yango po mboka ya tata Simoki Mbangu etongama te efo etongama po mokili mobimba bakoya kotala biso soki totongi te banani ye alobi mbongo na ngai ezali batu kama mosusu te mbongo na ngai ezali batu na kati ya bolingo mibeko mpe misala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sana amen. Tuwindi lusiku lwa nzambeto na penkameto bikamo twatondalo isandalo mnakumbase mwana ye mwana vela mkumbase mwana vela
À gauche, à droite. Non. Alignement. En plateau, réponse place. Ici, gardez-vous. En tête. Bon. Gardez. Bon. Ça. Papa Simon Kimbangu Kiangai, chef spirituel représentant légal de l'église kimbandiste. Les surveillants et les musiciens sont rangés pour vous rendre les honneurs. À cet effet, Éminence, nous vous invitons de bien vouloir prendre place pour recevoir des honneurs.
Bukelo Charles, premier volontaire. Ba volontaire oye! E unwe! Mbazier! Merci papa et bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Merci.
Enregistré $80. Gagné 11 000 plus $10. Kenda yo moko kona la comptabilité pour savoir qui s'engage. Mama Toto. Yo, Ozuko. Mise à $100. Bon, quelle est la comptabilité, Mama Toto? Yangara, comptabilité, $100. Ma réclamation, t'es pour ça dans le versement, c'est quoi? Sani, Kingasani, Aébo Bakisa, $300. Donc, à combien? 1251. Et après, Mosika, Kingasani, $300. Vérifiez la comptabilité. Kingasani Amati. Kingasani. Réclamation. Comptabilité. Est-ce qu'on peut continuer? Estamos a favor de Jesucristo y es una constante de Cristo y autora manda verela y calanga y su cura coyera se manda verela. Amén. Vous voulez dire la moteur? Murankumbwase yemwana velela tufukamane muvutule funda la matondo kwa beno batatu bandongo munanke balu tukebele fukudia mvimba tuwakisimukia tuizidi mzoya nzambi mzoya vauka muwelongi dina mkuta kwa betu pasi twasadila juu twavulukila lyompe zulu ikunda kieno toto kulama beto katone kulusonga komena munza beno litumeneza ba mena munza tala zinvita tala lufwa tala malade malema pe makotele munza ya mvimba beno insadisi munantangwa mpasi Luiza la tusadisa banza la Afrika
banjela Congo Brazza, Congo Kinshasa, Congo Angola, banjela mama, banjela Mbutazadi Bundu, minkuikizi ya minde mikuikila, banjela kwa nkangu kotanga mu Yerusalemi, yenkangu vaikanga ku Yerusalemi. Vaika kungane landa program sesidi kunima vite tu la sala manima la kensa sombo le 11 la kalepi munazola kwangese ye mwana belela. Amen. Na Kongo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei na biso mama atei biso kitoko oyo za kolakisete tangu ya tata Molimo Santo oyo ekeke ya mine eza na maboko ya tata Molimo Santo. Tokozela lisusu te pamba te tangu ayaki ya lobi nga natindami kotindama na nkolo Yesu oyo balandaki babikaka misala na ye kufaki te tolandi mbotama ya papa Kulutu na misala na ye oyo tochi koyoka etumba munene me bango balongi na bango misato papa Kisonokele, papa Dialongana, papa Diangenda Kuntima. Pona nini loposo mwindo asepela tango ya tata Simo Kimbangu bakangami banyokwami bamoni pasi pona nini likambo yango evanda kati na biso ekende epai mosusu te tango ya batata na biso bango babimisi lingomba eke mokili mobimba pona nini likambo yango ekende epai mosusu te etikala libela to yango tolobi bango balongi tango na biso balobi totonga Yerusalemi ezali chance na biso ezali mboka batata na biso babota oyo mokili mobimba bakoya awa baya kokuta ngo eza ya kotongama nde bapesi biso ntango bavolontaire toye et c'est vrai makambo eza koleka ebele me nga lokola nayebi ntina likambo ndaza kobanga te nga nayebi ke Yerusalemi ekotongama makambo mosusu ezali mabombami papa alobaki na nga papa Mfuma Mbanza alobi okosala 5 ans okozala na difficulté mingi mpona misala kotonga papa Mfuma Mbanza atikaki biso le 16 août 2001 TTTTT nakanisa le 16 août 2006, 5 ans. Alors, Nganarobi, 2007, démarrage. Malgré, oui, alors, ils ont continué, mais aussi là. Nous avons toujours continué, toujours mais eza itumba tubundi biso nyonso tozali kobonda etumba wana ta 5 oyebi eloko nini eleki na kati na lingomba lobi peut-être nalobaki ete tokomi na suka nzambe akosepelisa bana na ye
soki tosalaki conférence internationale mpona kolakisa na mokili mobimba misala ya tata Simon Kimbangu. Elelo tolobi ke tolingi tokota na likambo monene ntango nayaki na Kinshasa nayebisaki bino makambo ekomi pembeni. Mama akomi na porte ntango mama akendaka na bilanga to na zambe to wapi na kifunda na ye jamais akokisa kifunda directement na ndako par hasard. Oui, mais mama nyonso mwana azwi nanu mopepe na veranda na porte akitisi na pembe ndio akokisa kifunda na ye na kati na ndako. Kuna ntango wana ekuti na ndako bana basepeli babandi kofungola kotala eloko nini eza na kati. Ebiso mpe lokola bolamo batata basaleli biso kosepela ezali yango papa Mfumalonga aza koloba ete balinga te tokolonga. Okoya na papa Mfumambanza butu ata eumeli tongo ekotana. Maloba ya Nzambe elekaka te ekosala. Ntango papa alobaki na ngai ya 5 ans tala mosala kotikala kobunda nango yango et na vivre ya momo ya lelo tozosala ndire tozosala te tozopesa ndire tozosala pesa te mbongo ezokende kuna ezomonana te ezosala mosala nini nayokaka na ngai. Me lokola papa alobaki na ngai likambo na vandi azokotala me nzela soki efungwami kaka otia kale ya nzete lokuta okotia kale ya ndenge lokuta otango ekoki. Ngape naza na susi mingi ndenge bato baza kosufrir menga nalobi mpe mbongo mosusu te oyo kaka ya mike eza na maboko na biso yango wana pamba te motuna ezalaki ndenge toyebi likambo ya Yohane oyo aumelaka bayekoli nyonso ya Nkolo Yesu babomi bango me ndeko na ye akufaka te azalaki na boloko. Ye nde amonaki Yelusalemi ya sika euti likolo eza kokita komona ke na 56 ndako oyo bato bamoni yango Nzambe afungolaka miso. Tempelo oyo tozali na 56 euti likolo eza kokita bato bamonaki yango bamindele mpe bamonaki yango babengaki manœuvre de Kimaza batindaki bamilitaire mpona koya kobombarde awa esalamaka te. Tokomi na 76 papa Mfumalonga alobi fondation ya ndako ebandi basali motuna ya papa Mfumalonga euta likolo ekita ye totonga tosala na maboko totonga tosala na maboko po soki otongi te osali te mapamboli eza na yo te mpona nini euti nango likolo ekiti. Me na mabe na biso Nzambe akolimbisa biso na misala oyo tosalaka esoki topesi te eske kombo na yo eza ya kokomama libanga omemi te eza ya kokomama osalaka eloko moko te eske kombo na yo ezali na Yelusalemi yango tomipesi botongi ya Yelusalemi batata balobi biso tokei nakanisa lobi nayebisaki bino na 5 mois toza na foto ya bango misato batelemi bakomi kintu wati bauti ndako Nzambe babimi bazokende papa kulutu atelemisi bango abengane na kokende liboso ntango ekoki nalingi nakende nanga nakufa Mfumalonga bambuta tokende na ndako awa te
papa Kulutala akei papa Mfumalongo alandi yo alobi yo papa Mfumambanza de okotikala oclôturer soki tokei kokanga likambo mais totiki bino na kati ya mabonde programme oyo totikeli bino bosalela yango soki bosaleli yango te 300 ans ya pasi 3 siècles ya pasi mingi bazali bakoko bakufi pamba bazwi eloko te batata bamama bakufi pamba bazwi eloko te biso bana mpe pasi toza kolandana yango wana eloko moko ezali te bomengo ezali te miso ya kokufa mwa yo oyeba ezali te oyo ezali ke okufa ozala bomoi na kombo ya Nzambe likambo ezali ya kitoko kati na yo pamba te arekipere yo mokili ya sika mboka ya sika ntango koya okomonana me soki osaleli te Nzambe awa ntango mokili ya sika koya mboka ya sika eske okokota lelo soki tolobi tokosala lisusu mabe te ou bien tokonyokola lisusu bato te. En tout cas cette fois-ci tokangi likambo mokili mobimba kamwe koumela te accident boye na boye ba malade nini Nzambe akobungisa biloko nyonso kembo na kembo bisengo na bisengo yango papa Fumalongo papa Dangela alobaki esika bino bokozala bokosepela minga na kozala te me bisengo wana ye bokopesa ezali kamba molimo bake kobongisela biso soki bomoni toza lisusu te biso misato toke kokanga likambo kosepela ezala me sika baza kotalela biso eske kosala totikaki bazosalela yango biye bazotosa mpe bazotosa te tosa na yo sala na yo Nzambe alobi likambo ekosalama ekoleka te lelo tozomona pasi etangama ke tokomona pasi oyo ezali periode tokoloka Nzambe azali wapi po mutu na mutu Nzambe azalaka epa na biso okuna bakoloba Nzambe azalaka epa na bango keka ndenge wana mais vérité ekoyebana Nzambe azali wapi na kati ya bolingo mpe misala tosilisi kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen. Espérance Vovo, nauti na Kinshasa, dans la paroisse de Cresterois, commune de Kassavou. Bon, oui, est-il vrai que c'est pour la première fois d'être en Kamba? J'ai été invitée par ma belle-sœur. C'est pour cela que j'ai profité de venir en pèlerinage et assister à la fête. Parce que j'entends parler d'un Kamba et je n'ai jamais été ici. Mais je dirais ceci que
tout a été bien passé en conclusion. Oui. Oui, ça, je l'ai déjà partagé aux responsables qui m'ont accueilli. Nkamba, bon, moi personnellement, j'ai pensé qu'Nkamba, c'était un milieu qui était très sale. Or, il fallait arriver là pour comprendre et vivre les milieux. Je peux dire que c'est très propre et les gens sont très accueillantes, sont aussi très disponibles aux travaux. Et simple, au moins il y a l'égalité entre les hommes et les femmes et les petits-enfants. Oui, ça je peux le dire, mais au moins que cette voix, parce que c'est une voix intérieure qui appelle l'autre, qui appelle les gens. Moi j'ai été interpellée par une voix, alors ceux-là aussi seront interpellés par d'autres voix intérieures, mais je les invite. Vous avez un dernier mot à dire? Pardon? Un dernier mot à dire? Je n'entends pas bien. Bon, en conclusion, je vous félicite et bonne continuité à votre travail. Donc, allons toujours de l'avant comme papa avait dit et tout le monde le souhaite. Je souhaiterais que vous puissiez aller de l'avant par vos travaux, par toutes sortes de travaux que vous êtes en train de faire, surtout par les prières de chaque jour. Est-ce qu'il y a un mot d'encouragement que vous pouvez adresser aux Kimbanguistes, parce que vous savez que nous ici, nous travaillons sans vache mère, vous voyez le tissu que nous sommes en train de faire. C'est à partir de là qu'on va effectuer les travaux, qu'on va finir aussi les travaux. Bon, pour les Kimbanguistes, je peux dire que bonne continuité, comme je l'ai souhaité à tout le monde. C'est à l'église que je suis en train de souhaiter, non pas seulement l'église, mais l'église et les gens qui les forment. Oui, j'encourage les Kimbanguistes qu'ils fassent le mieux possible de bien continuer leur travail pour aller de l'avant. Maman, oui, la fête est volontaire, mais biso ba libosto mona volontaire et outil France et donc tu comprends et bimeli ndengeni. Volontaire et bimeli na nguya ya papa. Ye moko mutatinda ki mutu po ya ko sala musala kuna na Europe. Est-ce que la volontaire osaka yo moko? Te tozali ebele. À peu près quand même. Vraiment na moni fête leki kitoko. Bana to yaki fête ezoko leka bien. Toyebi te mikolo oyo bato bana pasi mingi mais vraiment bananga liboso na ye me fête ya kitoko. Message ya papa pe oyo a passé pour na biso ba volontaire ezali esengo ya malamu. Na ba volontaire likambo na komemela bango d'abord na komema ba image nyonso esalami awa. Na maloba ya papa ndenge alobi bango mo bakoyoka na matoi na bango bakomona na bilili. Pende biso lokola direction ezali awa tokolanda o nyonso direction ba biso to sala yango nde tolandaka to salela biso mon côté tolandaka ka direction seke na biso ngai na li présidente na ba membre na ngai o batikali kuna to kokisaki kamwa eloko to kangsaki kamwa eloko yango ba délégué ngai na ya pona ko sala musala na lingai moko me nazo représenter bango batikali kuna. Merci beaucoup, maman. Et là, on a sengi kaka, merci mingi pambate. Toza na volonté makasi ya kosala musala oyo. Biso to utaka na mboka misika et loko zo boma biso ndezali billet to yelaka. Soki nzambe akoyoko bongisa na bambulo oyo koya. Billet na biso soki kitika mwatalo ndenge na yenga imeko na ozala ngai moko te peut-être 3 4 5 nde vraiment ekozala esengo mingi po tosala musala oyo kitoko kamote. Merci maman.
ça coupe là. La Kinshasa, Bongolo Motaningisi, il y a 10 000, bon, sous 3 000. Allez, Bongolo, après c'est 10 958, il y a vos entreprises. Ça, tu vas voir. Communal, yo. Bongolo, 3 000. La Kinshasa Mobimba, champion des champions. Dollar, la France. Voilà, c'est pour la France, maman Zaina noté, maman Tétis. Il y a ce coup pour que c'est la maman France. Oui. Kassavoubou, 3 864 $. Kassavoubou. Kassavoubou, 3 864. Vous le voyez. Papa, le 2009, il faut qu'on en assiste. Boukama, 3457. Binza, 2031 $. Maninga c'est maman colonel. Nangola, Marguerite Kamezo qui Bango, Kabinda, bah, quand même, na 1420. Bango, c'est deuxième Nangola. Kabinda. Marguerite Kama, mais bah, ça, quand même, est fort. La Congo Brazza pour le gagner, voilà, Pointe Noire. Pointe Noire. 1215. Pour les amis Balé, la Congo Brazza, Zali Brazzaville avec 1038. Brazzaville. Bon, là-bas, Congo, Balé. Matadi, 1086. Renier à Bakongo, Matadi, avec 2009 au hôtel. Et puis deuxième à Bakongo, Ezaline Kamba et le Sélène avec 769. Deuxième à Bakongo. Yérou. Deuxième dans la Congo. Bon, protocole, vous dites à Bango pour la photo. 8 heures en Kamba Jérusalem, Natina Mbotaba Papampouloutou, groupe de volontaires kimbanguistes.
esengo ezali nini mboma te bozuku esengo na biso na Ngalema tosepeli mingi mpe tokozonga susu nsima te toujours en avant kwambuta azalaki na sushi ya couple loko todie yango tokozonga susu nsima te soni ya papa komini ya papa ezi couple mbala oyo boye merci isina yebanga te komini na bino ezi couple makanisi yanga nazala esengo mingi mpona komona ebele ya bakupe tozuko tondimaki te bavolonté bayokosala boye biso tosala likambo ekokamusa yango ete ta nzambe apesa biso mingi papa simaki mbakanga apia biso ya koleka kasi oyo eleki ozwaki couple sikoyo mpe ozwi couple secret ezali nini secret na biso ezali mabondeli secret na biso ezali mabondeli na misala likolo nyonso tout derrière papa 2009 olobi mama mpona 2009 multiple frappe papa alaki biso multiple frappe 2009 tokosala fois 10 mama pesa makanisi na yo pesa makanisi na yo mamami mpo mate ozwi coupe nasepeli mingi ndenge nazwi coupe mbala koya biso nyonso na Paris tokoya mpo koya kosimba coupe oyo na 2009 ekoloba nini na 2009 ekoloba nini na 2009 soko nakoloba nini na 2009 tokoya ebele tokosala mosala makasi koleka oyo ya lelo oyo tosali kutu lobi nde mama présidente bobundi etumba sikoyo ozozongela coupe sikoyo esengo ezali nini toza na esengo ebele pamba te vraiment nga nalobaki ifo tozwa coupe antoka tobundaki j'étais sûr que tokozwa coupe yango sikoyo comme papa alobi ifo tobakisa l'année prochaine 2009 tokozwa oyo ekoleka point noir ye mama Nyenza bubakeli coupe ani botele ko ba volonté yokele nsai beto normalement coupe sole tuketibaka bakongo pe coupe ka kutibaka kaya bakongo ka tubakiri ayo donc katamu na buma ko bashibu tubakiri coupe za zantu amu 2009 ni busa mbotu baka zole yoka Angola vie papa pesa makanisi na yo kwa mate usiku mbe ina yekese kya kingi kalivo votubakiri kupu kyantete kukati kwa mbaza nkamba eliselemi tuyangalele kadi tudisonga salu 2009 sila vutukadiaka salu kya sita vutukadiaka tata nzambi bozole li diambo ngati fete lomba tata monda velela katuzibuluila lusaku munu bana balemba salanga basala bana basalanga babaka diaka kadikina nzambi kutukabilanga betu mpekina tukukabilanga muntu vokabaki diko kalendisa kabila nzambi to makanisi ne pe esengo ezali nyi pamba te bozuku mama na ngai biso toza na esengo pamba te papa kulutu azali volontaire epe ya commune ya Bukama commune mère puissance biso toganye coupe l'an 2009 tokobima premier mpona kosepelisa papa kulutu asepela ayebake ye mpe azali volontaire ya commune ya Bukama afutaka karte na Bukama yango wana sérieusement alors ba commune est belé pe ba province est belé alors to yebite suki secret wana donc sur salaki nyi to yebite teme bon sur terrain terrain nani ya bongo la okoma tata mwana pe tata bomuli mosanto donc to ganaki tout le monde a en kamba donc bongo to bima sa nyongo donc ba misuso ba leki wana ba defi $9,000 a en kamba
biso tozobima saniongo. Est-ce que vous avez un terrain bongoloté? Pardon, biso tozoteka terrain ya bongolo te, jamais tozoteka terrain bongolo. Ndenge bozomona bana bongolo awa, donc bolingo mutu berenyaka na kata bongolo awa, eloko liboso, et puis na bongolo riche azate, pauvre azate, mubanga azate, jeune azate, biso nyonso tozalaka esika moko. Partout totambolaka, donc partout tokomaka, donc famille biso bena ekoma oyo. Kaka ya bongo. Bukama lobby, Bungwa lobby. 2009 la kanisi bino kozalaki. Bazalité. Eloko ya tutu. Bosani. Ah, mais omoni ekarango. Mais oyo goya ekona tout fois 3. Ekari ya oyo mbaloyo, oyo goya ekona fois 3. Si on prend j'étais qui bolobi, on peut passer hier. Banani ilchiki, j'étais qui ate bana, base belé mais ame bana classe. Biso to lukaka. E bana classe. On a venu pone ba volontaire nyoso oya bongolo. Abopola ba volontaire nyoso bongolo na sek ba merci mingi surtout eloko liboso na bolingo to zala kalango e continue kaka na bolingo wana. Donc batu ya masengi na mabe papa agogola bango soki bakolima balimo. Maman, est-ce que vous avez un camarade au cou? Non, pas quitté. Nous avons sali biso likambo munene lelo. Totondi ne sengo. Na surprise nous avons sali biso. Mbaleko ya na kanisa bazala ya munene koleka. Kama nombo yango ndo seli monte ndenge wana. Boza mukie. Tozali mukie mais tozui monta ya $850. Kasi kona 2009 okosala ndenge ni. Na 2009 takosala fois 5. Pote to longa isusu koleka. To sepelisa tata na biso. Est-ce que bino ko longa matadi? Ya en tout cas maleko ya etumba. To kolekisa ke nkamba nde mama. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo toza na sanza ya février mbotama ya nzambe na biso oyo ezali biso bavolontaire toye Europe toye kolela mpe kosenga po ete okomisela biso soki totali pasi na bafamille pasi na nzela ya misala mosusu te tala libuwa ndenge eza kolanda bitumba ezali kosila te bamalade eza kosila te nzala mpe ezali koboma nyonso wana toye kotikango na maboko na bino pasi ya ndenge na ndenge etondi na biso toye kolela obongisela biso toza na mamalade esi eumeli oyo tozali kozwela traitement ya bamindele mpe bato mwindu kobika ezali te tolobaka ata tosimbami na maboko bato mabe bino nde boza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko makasi mabe wana toyokaka motu pasi miso kimbo motema maboko mokongo libumu ti makolo mai te makila te tension de stomac malaria typhoïde hémorroïde diabète mpese maladi ya ndeke na bamaladi oyo bakoko babela te bacancer cardiaque paralysie opération tokomi na bambeli ya ndenge na ndenge batata na bamama toye komitika epa na bino te tokobima pamba te kasi bokomisili biso bapapa eliki ezali toye maboko pamba te toye na babouquet de fleurs alliance sepelisa biso bana bana mpe basepelisa bino na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Amen.
papa merci mingi pamba te yo papa opesi biso privilège biso bana na yo ngai surtout mama nauti na mboka ya Paris mpona koya kolela na ntina bandeko na ngai batikali kuna ya solo papa obosani te mpasi na biso ya mikolo papa kuna na mboka Europe yo oyebi yango na ntango nyonso bandeko babengaka na telefone mpona kolela epai na yo papa kokangama ya bana na yo na mboka wana misala ezangi na mboka wana oyo babali papa baza kobota te makambo nde etondi ebele na mboka wana papa nitokoloba epai na yo nzambe na biso tomataka na ngomba na yo abule papa mpona koya kozwa makasi ate otondi mayele ndenge nini ate otondi ozome ndenge nini papa mondela ndenge na yo lokopamba nzambe na biso toyebi likolo na te ezali ya yo papa nyonso epesameli yo papa simoni kimbangu tangali papa kanisela biso bana Europe kanisela biso bana Europe papa mpona kati na biso papa toyoka na Europe mobima oyo tokoka kosala likambo kitoko na kati ya mboka oyo papa soki etindaki biso po tokende kozwa mayele kuna oyo baza kosala barestauration kuna oyo baza kosala baécole bainfirmière oyo bakoni bamédecin toke koyekola papa po te toya kosala na kati ya mboka na biso nzambe na biso bongise na biso et surtout bana oyo toboti kuna papa ya solo mingi bayebi nkombo na yo te balingi mpe koyeba yango te papa bongisela biso bamama na ndenge toza koteya bana na biso papa bayeba nkombo na yo munakumbwase ye mwana mwanda velela mufukamane muvutule funda lya matondo kwa beno batatu banlongo munankebale tukebele tukansupatiye mulokoleki dudo lokola masumu tukwa malombanga kali tunavanza ya masumu ovilo ya onzo isumu mbangiza ntoto mbangiza zulu tulembokela mubizeta tuba volontaire tangu ya tunga Yerusalemi makande zindinga tutombokele tawa muna bisabu tawa muna minkunga bitilu bina tutalomba utuvuvikilenza kalivonza ina ya vuvama ngolo za zingisi za kala musala salukiene kali babinda mane mwaye balwa kila nkatu fuilu kwa beta bimbevu kwa beta malema kwa beta utukwenda katutaka mwana lyakako kasi tuzevo mvuluzi wa iza mubeta inatulianchiki muna nkamba kwa maseneta Luizi likwange mama ikimpovela kieto salisa nguli zako salisa masemako salisa betu bajene twakalangolo na nangui twatela matasale sale ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezo la kwanza ndu wasilipo yeondoare mwanda velela bikawa kalanga yetu tukawa kwa yelemfu se ye mwanda velela amen, amen.
Kena, Ebana, Luisa Kotakwe.